Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais rien que Maluku, c'est 7948,8 km. Donc, nous avons représenté 80% vu sa superficie. Et nous avons pesé ma baie. Mais na ba jeep oyo, j'espère que maintenant na okoma tina ba kikimi. Ma Mission TV, le miroir du monde. D'abord, nous avons remercier notre gouverneur. Na geste bautiko sala. Oui, mituka to commandaki depuis 2017, mais le lot est comme effectif. Tozo mituka na biso, tozo ke na ba commune. Surtout nga na Maluku na zana esengo. Tout Kinshasa eza ko représenter 9948 km². Mais rien que Maluku c'est 7948,8 km². Donc tozo représenter 80% vu sa superficie. Et nzela pesa mabe. Mais na ba jeep oyo, j'espère que maintenant na okoma tina ba kikimi. Na okoma partout aux populations na un problème, à tout moment obenganga na sina okota. Donc merci na gouverneur na geste kitoko ba yuto ko pesa biso ba jeep yango ko permettre to sala musala correctement et puis makambo mingi tozo déclarer qu'il y a ça na moni na matériel oyo et ko permettre biso assez que to sala makambo na ndenga malamu. Voilà na mukio na koloba. C'est le bourgmestre de la de dire le peuple d'abord est une réalité. Maintenant là c'est une responsabilité d'être au service de la population parce que ce qui nous manquait c'était le moyen d'itinérance pour que notre fonction arrive à être répondue par rapport aux exigences. Je crois que là maintenant nous n'avons plus de raisons pour manquer à répondre chaque fois que besoin le faisra sentir sur le terrain. Hier on disait que le bourgmestre a été immobile, il ne parvenait pas à sillonner faute de jeep, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer avec cet outil que vous pouvez bel et bien sillonner votre circonscription pour cerner les besoins de vos administrés? C'est ce que j'ai dit, parce que dans la fonction de bourgmestre, à part la responsabilité politico-administrative, il y a aussi l'itinérance. C'est comme ça qu'avec le véhicule, nous allons maintenant répondre aux aspirations du devoir, ça veut dire que l'itinérance. Là, nous n'avons plus de raison pour ne pas répondre aux besoins à chaque fois que le besoin se fera sentir sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Bon, nouveau patron à Ville à Kinshasa, mais c'est le gouverneur Chanteli Ngobila, ayambi biso ba commandant commissariat na ba bourgmestre ba commune. Ya liboso a bendi biso non mato ya lobi alingi ayo mona ville et comme propre. Alingi ba marché piratité na ba terre principale ya Ville à Kinshasa. 2. Ayebisi biso boye lelo azo remettre ba bourgmestre ba mituka ya sika ba mituka no ya lipo esala misala na ba commune o biso tozwami nde mituka na ekosala misala na yango. Voilà ba point o ya motuya o gouverneur abengaki biso lelo po ayebisa biso yango. Et puis Kalambingité a lancé opération Kin propre. Wane kozala mutunyo se fois participer nango. Pe a bendi biso mato alobi bourgmestre a koto sate. Commandant ya commune a koto sate, ya commissariat a koto sate. Yé a ko sanctionner commandant na to bourgmestre. Voilà ba point oyo, mais c'est le gouverneur de la ville à Kinshasa. Abengaki biso po ayebisa biso. Par rapport à biso a biso ko na ba marché aux autres traîner na balabala bako banango ka musala wana. Apesi biso ka 48 heures. Donc alobi ye moka okota na opération dimanche. Abandoté la commandant oya ko bongise pas na été ba ko sanctionner. To bourgmestre et pas na kotika ndengo na ba ko sanctionner.
na remercier bino. Ezali ki na sepeli mingi na caractère ya gouverneur ya ville, le gouverneur compétent Gentini Ngobila Mbaka na discours na ya remise et reprise obaki akosa la politique aux politiciens té, akosa la politique oyo ko répondre na ba besoin ya base na ba besoin ya population. Donc tango akamati ba mituka oyo apesi ba bourgmestre ezali ba utili ya travail. Apesi mo pour que bango basa ba bina bango ba mema makala te ba mema pondu te et comme pe ya kosakanela te ezali mutuka ya musala pour que ba kita na population basa la proximité na population pour la ville na biso et kende liboso. Donc gouverneur ya ville na humble na ye na ndenga zaka maîtrise na ndenga zaka calme en tout cas loko asali CP singai pour soke zaki batu mususu ko luka mbunda luki fanfare luki ba impression belé mais abengi bango asala d'une manière calmement. Donc yango na pe singai vraiment sengo makasi ya ko senga pe na ba bourgmestre il faut ba batela yango ezali biloko ya musala ezali biloko ya l'état. Donc lelo qui ça c'est mon déjà que tozali na départ ya malamu po gouverneur ya ville azali koyoka o biso population tozali koloba na ye. Une grande salle comme ça pour et là où il n'y a pas de... Que le bourgmestre se mette là. Les journalistes peuvent passer à côté. Voilà. La presse. Ils ne sont pas ici. Non, ils sont. Ça va. Demande au commandant. Le commissaire nous sont là. Voilà. On la ramène, mais ça, on a un petit tour ici. Les caméras vont le filmer. Et les images passeront à la télé. On va commencer avec Allez, mais c'est pas conduit. Là, le moment de Makala qui fait qu'on reste.
Oui, c'est bon. Ma mission TV, le miroir du monde.